bandele lokwana Tokyo binde masala chinois oyo apesanga musala oyo atika ngawa mabomi mutu ope mwana mwasi ozo tuwa mbele kola mbwa mais gouvernement sud-africain bazala raison na bango faut zonga parce que ba congolais tona ki yanke moko na kati mboka batu oyo to sala yango ti ndenge nini bino ba congolais bozo mi comporter c'est bozo to sa mi be kwa mboka oyo kale lo bi yango yo donc to linga na to ba congolais ngai musala nga yango filmer musala nga yango yo mais on dit que ndeko lo congolais moko ya bundu sala musala yo siko to linga ni te camarade nga chinois watika nga musala oyo oyo na mboka batu okomi lokola criminel tu comme la point au boma mwana mboka oyo vraiment na pesa bango raison to zonga mboka na biso on massa un certain dimanche na palais kuiti de bana qui na palais déjà bon akeko na Wembek akelo zo mwana mwasi kuna na Wembek mwana mwasa boy muninga siko mwasi wana nde atelemeli massa wana chinois donc il est commis koswana nde mwana mai kanda wana abina simbeli kata mutuka chubi mwana mwasi wana pena 13h30 lokola ngulu o bare mutu wangu yo étranger oko mwana mboka bato motekeza mystique donc bazana bango na raison ko lobana bino bozonga par rapport au comportement bino ezamabe. Oui, parce que si tu biso congolais to tambwisa makambo kitoko te na mboka bato donc vous n'avez pas participé mawa olinga mulinga souffrir pour no sepela olinga loko muninga obotola yango mais tout zo rambo tout zo rambo na ngai bozozonga ou bien bozozonga te à vrai dire benanga za place okete to za na Cape Town ponga za na wume de fort donc vinanga za koto donc to sala kawa ta to sala kawa na tika musala kuna ya Kongo na bulotse na minito na luka moi un donc eza pasi pona zonga sikoyo on comprend fachi beto so abongisi mboka ne boka zo bonga ne to zo kozonga na miniti oyo donc ata ba mati ba kiti to za kara awa mais yo lobi komino na posa ozonga na Congo mendeko na biso lobi ya kozonga na Congo te finalement do bolingi nini ba congolais ya ozonga parce que la famille te la Congo le pango exact on va na wapi bon yango la fazonga te mais ngana na posa zonga mboka na nga parce que mutu sala bien na mboka na libre ato temple to panga ko ndekwana za wapi chinois za wapi oui azala kata prison 8 mois déjà ngoyo abebisi mutu na kati ya musala ils a participé mawa 8 mois yango asokobima to ebité parce que na mboka oyo kosima mwasi te soko beti mwasi 5 ans 6 ans boko boma bon pour la vraiment donc ça donc il y a besoin loi to sabibe kwa mboka pa te so etamboli na biso isa kitoko te to ça mi beko la ba osala mukanda na yo ndakata musala yo landa mi beko na bango président Timanga donc le grand journaliste yo talaka donc bon type savait quoi tarabani bani merci mingi voilà mboka merci merci pour la pesa biso merci pour la yo pour na valoriser ngai na lomba ndenge nini bino ba congolais bozo mi comporter c'est bozo to sa mi be kwa mboka oyo kale lo bi yango yo donc to linga na to ba congolais ngai musala nga yango filmer musala nga yango yo mais on dit que ndeko lo congolais moko ya bundu sala musala yo siko to linga ni te camarade nga chinois watika nga musala oyo oyo na mboka batu okomi lokola criminel tu comme la point au boma mwana mboka oyo vraiment na pesa bango raison to zonga mboka na biso bandele lokwana Tokyo binde masala nga chinois oyo apesanga musala oyo atika nga awa mabomi mutu ope mwana mwasi ozo tuwa mbele kola mbwa mais gouvernement sud-africain bazala raison na bango faut zonga parce que ba congolais tona ki yanke moko na kati mboka batu oyo to sala yango ti expliquer bisona nini lekaki na mwa mukuse po tango zolo babongo baike bana mboka bazo comprendre bon massa un certain dimanche na palais kuiti de bana qui na palais déjà bon akeko na Wembek akelo zo mwana mwasi kuna na Wembek
mwana mwasi boy muninga siko mwasi wana nde atelemeli masa wana chinois donc ekomi koswana nde mwana mai kanda wana abina simbeli kata mutuka chubi mwana mwasi wana pena 13h30 lokola ngulu obare mutu wangu yo étranger okoboma mwana mboka bato motekeza mystique donc ma trop donc bazana bango na raison ko lobana bino bozonga par rapport au comportement ba bino eza mabe. Oui, parce que si tu biso congolais to tambwisa makambo kitoko te na mboka bato donc vous avez participé mawa olinga mulinga souffrir pour no sepela olinga eloko muninga obotola yango mais tout rambo na ngai siko ndeko wana za wapi chinois za wapi. oui azala kata prison 8 mois déjà yango abebisi makambo tout na kati ya musala eza participer mawa 8 mois yango asokobima toyebi te parce que na mboka oyo kosimba mwasi te soko beti mwasi 5 ans 6 ans bokoboma bon pour nga vraiment donc eza donc eza loi esa musala ngo azala kuna vraiment na ebite donc ba congolais balingi violence mingi na mboka mopaya bazoto sa mibeko mboka bapa bisika bazate toto sango te toto sa mibeko mboka bapa te so etamboli na biso esa kitoko te toto sa mibeko la bango sala mukanda na yo nakata musala yo landa mibeko na bango mona ke pipele kozala pepele. Merci mingi baike bana mboka batata ba mama bande kwa bolingo na banzi boki tokozwa mwana mboka ta mulai te pamba te to surprendre na kati ya musala oui. Apesi biso quand même moi ta muketo sola na ye na banzi bino ba ebozolanda biso partout dans le monde na Europe na Asie na Océanie pourquoi pas na Afrique bozo comprendre situation ezoleka na kati ya Afrique d'ici donc ndento zolo baboye situation ezandenge lo ba puisque sango kendaki keno lelo ezali opesi mbwambo aboyi mais ezana ngonde wana te poto moni mitu ozoleka bato bazoleka ba étranger bazali sécurité ezali depuis na bimi na tongo na tikeli ko mona batake mutu moko te physiquement donc ba rimere ezatango mususu na ndenge ezosalema te ou bien ezosalema na ba province mususu bon biso ala Cape Town na ebite balana na mboka o na mone loko ala te que ba Sud-Afrique ba menacer ba étranger na mona yango te mais ba ville mususu Cape ya Afrique zalaka parce que pour ba étranger ko mbwa vraiment donc yango wana vraiment président Timanga donc les grands journalistes yo talaka donc bon ba type sabe ko takabani bani merci mingi voilà mboka merci merci pour la opesa biso te merci pour la yo pour na valoriser ngai na lomba ok merci mon président baike bana mboka batata ba mama bande kwa bolingo na banzi bososoli ndenge touti ko solola na quelques 2-3 congolais par rapport à la situation ndenge zoleka